Bokota bokota. Balobika bakota kaka matière ici ekoti nango la famille. Bokota bokota bokota. Chez Étoiline Ines TV, matière ezangaka nango te. Matière ici ekoti, matière ici ekoti, bolala na bino te, bolala te, balalaka te, hein? Soki eza ya kobeba to bebisa yango. Soki eza ya koyinda to yindisa yango na biso. Soki eza pe torkos to sala yango ka torkos. Soki eza nango ka pas possible tokende nango ka bongo choix eza te. Ezalaka bongo. Bamakambo mosusu tokende nango ka likolo likolo. Tokende nango ka likolo likolo ka ndenge ezokendaka wana biso pe tomema yango ka likolo likolo parce que soki tolobi ke no tovandaka boye totalela kaka bandeko na ngai ozalaka pasi. Soki pe tolobi ke no tosalaka boye eotikalaka boye. Yango ezalaka kaka ezalaka toujours bien plutôt bamakambo mosusu soki ezokende likolo biso pe tomema yango ka likolo likolo tomemi yango likolo likolo jusqu'à ce que moi solution moko ekozwama. Soki solution pe eye wana pe tokosala malamu mingi bandeko na ngai. Salut salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na ye kandenge na yaka makambo lelo eza kitoko te. Makambo lelo eza mwa mabe makasi. Makambo penza ya lelo ezokende nango kaka mabe eza sujet moko ya bien te, mais eza sujet moko ya mabe. Ebele ya bato bakoya koyebisanga mama Étoiline yo kotaka deja na makambo. Bakotaka bongo te la famille. Namonaka ba commentaire, mais bakotaka bongo te. Tolandelaka étape ya makambo nyonso ka ndenge ezalaka. S'il vous plaît, na lela bino fort, na ninga pe bino fort la famille. Bolimbisi pona obetisaka bino ba mabaku ka ndenge ezalaka na système kaka ya kitoko. La famille avant to kota na mwa muzindo na biso ya makambo ya lelo. Et kozala bien à nous, na ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois, ya ko kota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse terrible. Chaîne moko oyo pesaka penza ba toli, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka ya bino na kombo ya Étoiline Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka nga zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge kendaka talela pe heure yo moko tala heure na yo parce que ba décalage ba heure ezalaka soki omoni keno tango olandaka Étoiline Ines TV eza tongo epa na bino na kosenga na yo kota olia petit déjeuner soki omoni keno heure oyo eza nango midi Étoiline Ines TV aosenga na yo kota penza olia na yo repas na yo soki pe omoni keno ndenge ezokende boye ndenge ezosalema boye eza nango pourquoi bandeko nanga avec toute gentillesse na kosenga na bino bokota la famille bolia soupe na bino surtout na système moko ya kitoko mingi makasi biso tolela bongo biso tolingaka penza soki ozolandaka biso ozoliaka ozomelaka côté mosusu pe matisa volume ezalaka toujours bien ezalaka toujours conseillé ya ko matisa ka volume bandeko nango matisi mwa volume na système moko bien tango matisa wana sala partage de likambo objectif na biso tito comme fin du mois oyo ya mars totaliser au moins 21 000 abonnés la famille et au sala penza tokose makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bienté. Awa, yo kayango et Télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker asi aye la famille, Gavker aye na ba solution kilikili. Gavker bande konanga aye pona opesa biso ko seka. Ebele ya batu batambola ba hôpital na ba hôpital. Batambola ba place na ba place pona lobiko, bazwa lobiko te. Mais ya turoyo, lobiko ya solo. Lobiko penza ya kitoko. Lobiko o bande konanga omeli kiso lobi wow na yoki penza tokos. Kana Gavker, bokota kana Gavker, komela bango, solola la bango, bazalaka toujours et encore 24 heures sur 24 heures la famille, kandenge zalaka, na ligne ya WhatsApp, nyoso benga bango to appel normal, bakoyamba yo, bazalaka na gentillesse moko. Pas possible, ba solola ka kitoko wapi. La famille, bo benga bango, bokoya opesanga raison, na système kaka ya nini, ya tokos makasi. Mama etoli Nines TV, lelo ami beni bino, amimeli bino penza ba comédien na biso. Titre ezolo ba deja makambo ebele. Bakota aka na mozindo ya makambo. Bandeko na ngai lo na boya kezala nde kisongi ngala ningana nga kisongi te. Na lingaka to solo la to beta na biso masolo na ndenge kaka ya bien. Kisongi awa ekosimba te. Toza bana nzambe. Voilà. Makambo na biso ezaboyi. La famille to beta nanu masolo boyebi ke babilo mosusu ezoka musanga la famille ezoka musanga s'il vous plaît bo matsana ba volume place nyonso bo landaka biso en tout cas bo matsa ba volume s'il vous plaît ba volume ezalaka likolo ba papa ba mama bandeko nanga basi na mibali s'il vous plaît to beta na masolo bo sala ba commentaire na bino numéro na biso yango wana affiché bokoki ko komela biso bokoki ko benga pe biso to ko solola. La famille, nini ezolekela ngai makambo na komi komona na communauté na biso. Est-ce que na tout na bino nanu? Est-ce que boyebi ke ba comédien na biso na ba comédienne na biso oyo bomonaka ti ndenge ba se donaka corps et âme ya okendo sala ba filme. Corps et âme la famille ya kokotaka mosusu bandeko na nga bazo ya kosekisaka biso. Mosusu yo na ngai toza peut-être na ba humeur moko ya mabe. Mosusu mobala sali soki nini, mosusu mwasi sali soki nini, mosusu bana basala ki nini, mosusu ba parents basala ki soki nini, ba chanja penza humeur na yo. Olamuki penza ya kosili kolingi ata oyo ke lokote. Mais tango mona bandeko na biso ya ba comédien, ba koti basali mwa film moko boy, mwa gag moko boy, esekisi oseki obosani kutu na makambo na yo. Est-ce que boyebi ke batu wana ba comédien na biso na ba comédienne bazalaka pe na mitema? Est-ce que toyebaka boyebi ke ba comédien na biso na ba comédienne na biso bazalaka pe na mitema la famille?
Kan ndenge tozalaka na mai na makila bango nyonso bazalaka nango. Kan ndenge biso tolingaka te ke no mutu aya kosalela biso buzoba bango mpe bazalaka na motema wana ya koboya buzoba bato. Mais pourquoi na communauté na biso to considéraka te ba comédien na biso? Pourquoi na communauté na biso to monaka ba comédien na biso neti eloko moko ya sans valeur te? Hein la famille? Tozonga nanu, s'il vous plaît, maka mususu na osilika. E opesa mwa kanda, eza bien te. Boyebi ke na ba pays mosusu. Ba pays mosusu bandeko nanga, je dis bien. Eza te ke non, ba pays o eza na Europe, ba pays o eza soki te ka ba pays eza na Afrique oyo. Afrique na biso kaka, tokota ka na Afrique tokende musika te. Ka Nigeria. Tokota na Côte d'Ivoire, tokota na Cameroun, tokota ka na ba Afrique du Sud awa. La famille. Est-ce que boyebi ke ba acteur na ba actrice bazalaka payer chaque fin du mois? Ba acteur nyonso ya Afrique du Sud, ya Côte d'Ivoire, ya Cameroun, ya Ghana, ya Nigeria. Est-ce que boyebi ke batu wana chaque fin du mois bazalaka na salaire na bango? Est-ce que boyebi ke non ndenge eza boye soki babeli l'État, gouvernement, azwaka bango en charge? Est-ce que boyebi ke soki moko kaka kufi kan ndenge to bandaki to salaki émission ya comédien na biso Mr. Ibu o ebela batu to yebi John Okafor, la famille kan ndenge akufaki bongo? Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs. Le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye bandeko nanga ekozalande somo kuna ba solution ekoya nango kaka prière ekezongi na système moko ya kitoko. La famille kandenge na bando beta masolo ya ndeko na biso comédien na biso oyo nigérien kandenge tomoni akufaki la famille. Pour votre information, kandenge akufaki la famille déjà l'État assis déjà na charge. Azui déjà en charge la famille. Dans makambu nyonso tolobaka penza makambu nyonso l'État mutoko sala. Famille na ye ezala mwasi, ezala bana, ezala nani mutoko sala eloko te azate. Mutu oya ko s'en charger na makambu nyonso ekozala nde l'État. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec notre pays. Pays na biso ezaka pays qui paye ya yo mutu na mutu aluka mbongo na ye, mutu na mutu asala musala na ye. Biso moko kutu bomonaka, la famille, bino moko bomonaka. Eza kutu na ba entreprise mosusu, eza na ba société mosusu o batu ba sala. Batu ba sala ba silisa tellement ba kola moya ba continuaka ko sala kuna ezate. Après 10 ans, ba décompte final na bango bimaka te. Ti mutu akokufa, bakundi ye, décompte final na ye ekobimaka te. Wana eza Congo na biso. Siko que dire?
bandeko na biso ba comédien na ba comédienne. Normalement musala basalaka ezalaka musala ba osala tokoki kobenga bango ba travailleurs à l'état. L'état normalement il fallait abando futaka bango. Mais na Congo na biso l'état futaka ba comédien na biso te. Afutaka ba comédien na ba comédienne na biso te. Donc bango il faut ba travailler dur, il faut ba bosser dur pour que ba zwa mwa mbongo, pour que ba lata, pour que ba somba lupango, pour que ba tambola na mituka, pour que ba voyager. Ataka ndenge bomonaka ba comédien na biso bazo voyageaka. La famille ba mbongo mitoki na bango. L'état asalaka eloko te pona ba comédien na biso. C'est vrai tant de personnes ba koya oyebisanga non mama Étoilide ba pesa bango hôpital. Makambo hôpital wana oui. Eza na ba comédien mosusu o bazwa ba carte na nzela ya mama Olive. Ba comédien mosusu bazalaka na ba carte te. Et pour vous informer, sur 100% ya ba comédien na ba comédienne la famille. Nakoti koloba 40% ya ba comédien de bazalaka na ba carte. 60% bazalaka na ba carte te. Donc majorité ya ba comédien bazalaka na ba carte te. Majorité. Oto benga minorité ne baza na ba carte. Bande konanga e osala pasi. E osala penza pasi komona olie biso population. Olie biso batu mosusu. Toyaka ko soutenir bandeko na biso ya ba congolais. Toyaka ko soutenir bandeko na biso ya ba comédien. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Biso toko préféré toyaka ko sambwisa bango, toyaka ko finga bango, toyaka ko chola bango. Mosusu to bosana kakeno. Kandenge nga na lingaka mutu aya ko finga ngate. Kandenge na supportaka ma finga te. Mais mosusu mi tiepe na place a mutu. Olamuki ka boy na tongo mutu ao finga yo ayebi vina yo te ayebi place okola te parce que amonaka yo na télévision o sekisa na yo batu ozoya ko éduquer batu mais mutu oya ko finga yo bandeko nanga e osala pasi. Est-ce que boyebi ke na mokili oyo soki eza na batu oyo normalement il faut bazalaka na salaire penza ya makasi, salaire penza koleka ta kutu na ba ministre na biso wana ezalaka batu neti ba policier parce que ba policier wana bango nde babundaka pona na ba pays na biso. Eza na batu neti ba enseignant soki lelo toza na ba ministre o batanga, soki lelo na ba mboka na biso toza na ba docteur ya minene, toza na ba docteur, toza na ba ingénieur moko ya minene. Omoni mutu moko atangi na Congo ingénieur wa minene bakomi ko recommander partout dans le monde. C'est parce que toza la kana ba enseignant. Na batu mosusu ya suka ona koki koloba keno ba mérita penza salaire ya malonga. Ce sont nos comédiens et comédiennes. Pourquoi je dis ça? Parce que baza batu moko ba édukaka. Baedikaka penza nation mobimba. Baedikaka penza batu ebele, baedikaka penza masse. Ona koki koloba. Na ba filme na bango wana bazo edike masse penza makasi. Kande totalaka ba filme. Eza na batu mosusu. Ba filme totalaka. Omona ba couple mosusu nga nazwa ba témoignage ya batu kande tosala ba émission kande totiaka ba numéro nga ba couple benganga. Eloba Maman Étoilide na salaki analyse justice, je ne me trompe pas, il y a film moko ya Belleville. Ba ebisinga mama Étoilide. Ba film o ba salelaka biso ba shoyo. En tout cas, eza ba film moko bango moko ba yebaka teni ni salemaka na ba vie na biso. C'est comme si Saint-Esprit inspiraka bango. Ba film wana mama moko alobi libala nanga ebandai kokende kokufa. Meka kotalaka ba film na bango wana. Makambo nyonso ezongi nga mwasi nakomi koyeba place nanga mobali pe avandi pe ayebi pe place na ye mais kala wana to bande o vivre ka tika to vivre tala niveau wana nyonso na olobaka keno ba filme na bango wana ezo éduquer masi ya bato mais biso wana nyonso to mona kate l'état azo sunga bango te tango l'état azo sunga ka bango te
mais batu oyo il faut bapesa bango soutien à 100%. Eza nde biso population normalement nous sommes censés ya koyaka kopesa bango soutien, kozalaka toujours et encore elongo na bango, ko souteniraka bango. Je m'excuse la famille, mais biso toza na temps wana te. Tana biso non nga naza mutu ya tel, nga naza mutu ya tel. Tango za mutu ya tel, il faut ya kofinga mosusu. Asala yo nini pour que ya kofinga ye? Tango oyaki kofinga ye, mutu abandaki kofinga yo pour que oloba keno nga pe na ye kozongisela ye. La famille to solola nanu e osala pasi penza ya makasi la famille. Pour moi bilo mosusu nga na lobaka il faut ka koloba to vandaka kimia te. La famille bo partager vidéo oyo eza na bandeko na biso mosusu ba congolais bazwa conscience penza ya makasi ya makambo ba osala eza bien te. Soki oza na besoin ya koya kofinga ka batu sur les réseaux sociaux, quand nengo lingaka te pe okolinga te mutu ya kofingela yo mama na yo to papa na yo, yo pe kofinga ka mama ya moninga te, ata soki mutu nano aboti te, mais koya kofinga ye te parce que un jour akozala mama ya mutu, un jour akozala papa ya mutu. Eza bien te la famille. To soutenir bandeko na biso. Baza besoin na soutien na biso, mais baza besoin na biso to ya kobundisa bango te. Soki toza na besoin ya kobunda, nga na lobaka toujours, oza besoin ya kobunda. Omoni keno yo oza na yo na makasi na yo. Makasi penza okota bitumba. Makasi penza ya kobunda. Mais c'est trop simple. Kota na yo kandenge zalaka, okoti penza na nini? Oke penza na Goma, oke penza kobunda. Trop simple. Ba Rwanda baza kuna bazo zela yo kendo bunda. Ke koyaka kobando bundisaka batu o bazo se forcer, bazo pesa le meilleur d'eux. Bazo mi pesa penza ke non, to sale la batu, to ya ko sekisa batu, to ya ko changer ba imera batu. Mais bino, non, il faut kaka. Na ebite. Na Congo na biso ndenge tomona ka acteur na biso na actrice na biso, tomona ka bango neti eloko moko boyi. Neti batu moko bazanga mayele, neti batu moko bazanga biloko kosala, mais eza musala la famille. Eza musala na ba pays mosusu, tokota ka ndenge tokota boyi la famille, tokota ka na Nigeria awa, tokota ka ndenge tokota na Côte d'Ivoire, tokota na Cameroun, tokota na Afrique du Sud. Wana kuto eza africain. Façon ba traita ka acteur na bango, façon ba traita ka actrice na bango. La famille boko sepela, bako triste bango boy. Chaque fin du mois bazana ba salaire na bango, bazana ba des comptes final na bango déjà bien préparés. Surtout ceux qui to koti na ba Europe, kuna kutu n'en parlons même pas. Batu wana baza batu mbongo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille. Dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr. Merci, grand merci na balandi nyonso étoile Nines TV, grand merci na bino nyonso bozwa kapenza ta na bino pona kolanda biso,
pona kolandaka biso en tout cas toye koyebisa bino ba merci ebele bino nyonso bobengaka biso bino nyonso bozalaka toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV en tout cas toye koyebisa bino ba merci mingi makasi. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Étoiline Ines TV na kombo ya ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na Yemoko fondateur ya Gavker pour la confiance. Grand merci na ba client nyonso. Ba o nyonso déjà ba o benga Gavker, merci na bino na système moko ya tokoso. Bambote nanga, bambote na Yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na ndeko nanga masoko mosusu kombo no yeshapakanga mais yebaka keno na lela yo fort ndeko nanga masoko bisika nyonso zolandaka Étoiline Ines TV na pesio bambote nanga na ye moko la patrona Poutine de l'écriture, Belvi Kandi, Mwasi Nzambe, wana pesio bambote talaka façon na lela yo, pas possible. Bambote nangana yemoko, Madame Judith Diampovisa, depuis France, c'est la parisienne penza, ya tongo makasi. Bambote nangana yemoko, ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Tina Sambia, na pesie bambote depuis France, c'est parisienne pe ya tongo. Bambote nangana yemoko, ma maman chérie, ma maman d'amour, msala nzambe ya tongo. En tout cas, je suis tellement bénie. Ya ozala pembeni ya msala nzambe na kombo ya mama Joséphine. Wawa déjà omona ba verset ke zongi. Taga kape Bible o sepela sans moi, Bambote nanga na yemoko tonton héritier yola. Bisika nyonso zolandaka Étoiline Ines TV. Naye kopesa ye bambote na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bambote na Madame Sidonia Siala, bambote nanga na ye moko Madame to Mama Sadio Mama. Sadio Mama na pesio bambote. Madame Vicky Mombonzo na pesio bambote. Madame Christine Lonongo. Boza tellement ebele to pesi bino bambote kandenge zalaka. Na système kaka moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga tozonga na makambo na biso to betela masolo o to solola kandenge tolobaka chaîne na biso ezalaka nango chaîne commerciale. Soki oza na besoin makambo na yo eleka na chaîne na biso numéro na biso yango wana okoki toutefois ko contacter biso en tout cas tokoyamba yo na pete nyonso tokosolola na biso na ndenge moko ya kitoko numéro na biso yango wana toza na WhatsApp, appel normal pe le kaka. Donc, na ndenge moko ya bien. Bande konanga tozonga na makambo na biso ba comédien. Soki totali pe bilongi. Ba comédien na biso bazala pe kitoko, Baza ba se kitoko, baza pe mibala kitoko. Donc, eloka na koloba na biso nyonso to landaka Étoiline na minute oyo. La famille, s'il vous plaît. Aimons-nous vivants. To lingana. To lingana penza, to zala penza na bolingo oya solo. To yebike mutu oya azalaka parfait, to azalaka parfaite, na se ya moi azalaka te, biso nyonso to zalaka basumuki, mais to pesa considération à makasi pona ba comédien na biso. To zwaka bango, neti ba or moko boyo, o banga, ekweya, o banga ba ibayo. To considéra kabango bongo. Batu ngana lobaka toujours. Ba osala musala moko kitoko pe musala moko makasi. Nga kutu so batie nga kaka na tableau moko kino kendo jouer. Na ebite so ina kokoka. Na ebite. Eza musala moko tala kaka bo sala batu mosusu baza ko vanda wana yo il faut sala soki rôle nini il faut soki oloba nini bande konanga ata bino moko. Mais bango mona façon bakotaka mosusu omituna makambo yo eza théâtre to eza nango réalité mosusu na mituna kakutunga moko mosusu na ndimaka penza teke non batu o bakoki kosala bongo mais basali ezala musala moko makasi nga kutu je me rappelle nazalaki mwana muke ka ndenge ezalaka na bekodim boza na cérémonie moko na église
il faut siko bana basala ka ndenge ezalaka bamakambo na bango bapesi yo keno yo mpo kosala ya butu mobimbo kolala te okolala te omituna kaka na kokoka to na kokoka te na okoka c'est sûr na ntongo boye bana mosusu omona na eglize akokende te baseremoni mosusu soki eza ekole na ekole akokende na ye te akimi kobanga aobanga na ye me bandeko na biso oyo bamipesaka corps et âme siko soki bato baomipesa corps et âme récompense na biso to soutien na biso eza nini eza kaka koya kosoutenir bango tozala na ta wana te keno toya kofinga bango toya kochola bango toya kolobela bango soki ndenge nini te me toyeka na ndenge ata soki omoni keno na minute oyo Martini Mosantu asalaki soki ndenge nini ata olingi osala émission ata olingi osala makambo seko ya ndenge nini me kotaka na ndenge ya bia Martini Mosantu yo pourquoi osali boye bosekiseki wana osala na yo émission na yo opesi bato mosusu point de vue donc makambo okende nango bien oza na besoin koya kofinga mutu te la famille Gave Cœur nde likambo bandeko nanga yo penza oza na ba règle moko esalaka yo pasi soki ezobima bato mosusu omona ba règle moko ya ba boule pouf mosusu omituna ma question eza nini obanga contacter Gave Cœur kuna nde solution eza kuna penza bandeko nanga yo moko kosepela bakotindela yo bakisi tango komela yo moko okozwa pe du cœur ezalaka bongo na Gave Cœur la famille kuna en tout cas biloko moko ya kafu biloko moko ya sûr biloko moko te keno koki komituna ba question 3 fois te biloko moko penza ya bien penza makasi contacter Gave Cœur na ndenge moko ya bien mingi makasi ka ndenge tobeta masolo yango nalobaka toujours ezalaka toujours bien ba parents toyeba ndenge nini ya koteyaka bana na biso soki bana bazokola eza responsabilité ya biso ba parents toteyaka bana na biso kotika mwana na yo te keno ye moko mokili okoapprendre ye te ya mwana na yo parce que bato oyo tomona lelo nga kutu nakamaka mosusu natalaka bemisho ya bato mosusu omona ndenge azofinga bato navandaka penza na lobi est-ce que bato oyo baparents na bango baza envie parce que ndenge naza boye lelo to leobi bana nanga bakoli mwana lobi ke no mama nga pe na ningi na bando sala be émission navandi ka bono otala be émission ya mwana nanga azofinga ezala te ke no mwana nanga si ya bali aza na ndako libala aofinga mwana epa ya mama azalaka toujours mwana en tout cas na osepela te ata moke te parce que ndenge eza boye déjà mwana za mwana moke olandela déjà éducation na ye parce que soki mwana déjà tango okolaka aofingaka bato te eza te ke no tango okola nde aobanda ofinga aobanda na ye ofinga te parce que eza comportement na ye te bana oyo bafingaka déjà na bandako na bango babandaki na bango kofinga ti aokola ofingaka na ye bato ti aokola ofingaka na ye bato encore yango ba mama ba papa bisika nyonso bolandaka mama Étoiline Ines TV toveyaka sur l'éducation de nos enfants parce que éducation ya bana na biso lelo nde avenir na biso ya lobi ba mama mosusu omona lelo akomi kosambela peut-être na kala wana bando sambela na yete yango na ndako na bango ezalaki kama mafinga siko lelo mwana si akoli mwana yebi na ye makambo ya nzambe te aokota sur les réseaux sociaux pona oya kofinga ka bato ekozala pasi mama koloba nini éducation opesaki bana na yo siko mona ba mama mosusu na église mosusu aza na titre moko boye ya kitoko mwana na ye azofinga yo mama koloba nini eloko moko te parce que eza biloko ote ya mwana na yo na ndako siko mwana akomi lelo koproduire oyo yo mama oteyaki ye topesa éducation ya kitoko mpona bana na biso pour que lobi bato baseka biso te yango ya moke kaka nalingaki na partager na bino la famille tokomi na biso na suka bye bye.